Capage TV. Capage TV. C'est une vérité. Surtout tika ba Belge va tonga mboko même tina 1990 indépendance. Mbele tonga to za likolo ba Afrique du Sud. Tonga to za likolo ba pays belé Afrique. Ah. Lumumba oui asenga ka indépendance, ezaki mabeti. Masala kango rapidement na 1960. RDC ezalaki likolo à Chine na 1960. RDC ezalaki likolo ya Afrique du Sud na 1960. Ba sud africain bande ko kozwa traitement awa na mama yemu. OK. Tozo ka indépendance moko précocement. Vous comprenez, mon boni et comme la biso vraiment pas si ngala wo sepela le 30 juin. On les a hypocrisie sur na sepeli. Mboka o eza paradis terrestre. Non que France na que ça. Non que Belgique na que ça. Na que boka ngunda. Pourquoi? Non que États-Unis na que ça. Obi ke na mboka na biso Congo ko obi mana tongo beaucoup tapé na $35,000. Natala procès ya Vital Kamerhe. Na lela makas. Moi état qu'un homme de dit. Est-ce que biso na Congo to ko vendre pena na ndako préfabriqué? Ngala mo neti biso ba congolais Satan la longo li conscience. To vivre comme le col des hommes animaux. Tout ce que le c'est Michel bien barota la té. Voilà. Et Michel indica ba vie. Ba vie belé. Pour nani bazan esprit distraction makas. Moi na mobali. On dit ma muninga no coucher na yo lokola ba coucher na moi na mwasi. Il faut za la ndoki. Et puis mon frère, on se répartit, vine kobe balibela. Capage Télévision, bienvenue na bateau Nior sur Balanda Biso et merci pour biso vraiment na bino to kota lola. Nga penande na zabo na bi ke na kota lola. Pour ataya sali masumu ndenge nini na zonga kana se makolo ya Yesu Kristo pona osenga bolimbis. Est-ce que yo kota lola? Onimba kate na pongi oke obosani, o ministère retrouver ba moko lobi na tongo. Est-ce que yo kota lola? Est-ce que kaba pour kabapé et que foute le masumu mususu nzamba otaka na liste na livre ya souvenir. Est-ce que moi non na on les malades to na tika kende poison ba olinga ba chela wana so na tiki ausani asala diani ndeka ba parents batala biso na bandako ke nani fois ke poto te to kende to tinda mwana basala biso bongo ba parents na kati ba chambre batala mwana ni bobota mi na bino 10 bobota mi 18 bobota mi 2 bobota mi 3 mais ba parents bazotala nani aza makasi nani aza makasi te nani akosunga nani akosunga te yango nyonso topesaka mikumba na biso epa nzambe yango de temps à autre na Capage Télévision toyaka koyamba ba serviteur de Dieu bana bango renommé te so ndenge nini mais tozana bango kaka nzambe ayebi ndenge lobi amimaka makambo na ye tozana papa na biso Ekuchu prophète Ekuchu tokosola na ye makambo nyonso. Mais tous les sports na biso o ya ba partenaire na biso bazala vraiment wana pour encourager biso. Merci na moi na Elaka ba t-shirt du susu oyo ye nyoso bolingi moi na Elaka zana HP Rebo HP Redo so boluki na ba page na ye bozo ba t-shirt ya moi na Elaka tous on a ba sports na biso et puis on se retrouver juste après. Mbote ONG Avenir pour tous oezwami na États-Unis pe na République démocratique du Congo. Na souci ya kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pona ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mususu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekoli etekamaka na RDC sala commande na yo passer na paiement avant au futa okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro pe numéro ya téléphone ya moto ko recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya Avenir pour tous ekokende rapide na adresse au chaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya Avenir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire
tia ba information na yo pe tia ba information ya moto akozwa mbongo na Angola to na Congo tia monto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pesa ndeko akende ko récupérer na Angola akozwa yango na Ojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market na Victoire na Marché de la Liberté na Njili quartier 12 toza na Matadi toza pe na Kimpese toza na Kasangulu toza na Bomba toza bisika ebele. Pour plus d'informations benga biso tozali en ligne 24/24 na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo tokoassister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Bonjour ndeko. Tolingi toyeba kobinela nzambe eza lisumu to pe lisumu te. Oui. Pardonne-nous nos offenses comme nous nous efforçons à pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Yes. Voilà, c'est ça. Bina bien. Bineli, pour Jésus. Osana posa pour gagner ma chaîne pour le Seigneur. Et au Boïba Bina. Merci en tout cas pour la spot publicitaire. Merci à Grâce Matelo. Merci à l'équipe Mobimba. Il y a Capache Télévision. Merci à Onyo Somalinga Rabiso. Grâce à invité la biso soir vous que sur les bandes à la l'aise, surtout à la tournage dans le plateau. Bonjour et bienvenue papa Écoute. Bonjour maman Cynthia Capache. Bonne santé. À la grâce de Dieu tout va bien. Na moni peut vraiment en forme vraiment. Na yesu tozaka toujours en forme. Na sambela mingi le po na yo. Amen. Nzamba zo ibsanga il faut zaka toujours le moni ndengo se retira na yo en particulier. Nous sommes sala na yo. Continuer ka na système. Amen. Au tombo makasi. Amen. Au tombo makasi donc même chaîne no oyo na mona ngona ba niveau ya ba TNT Capacho ko bima même tina ba TNT ce sont des choses à venir aux Zambo sala aux angona na makanicité menzambe a remet ma chaîne na niveau likolo. Amen. Merci Motola Nzambe. Boni retour aux émissions totaki ko sala. Oui, par vraiment. rapport à l'actualité ko la kibiso ya mabe peso continuer. Nzamba pambolo makasi par rapport ya ba aux amakas d'information vraiment na okumisa Nzambe moi si courageuse lokola yo faut que bonde la mingi retour vraiment zaki positif pour batebele ba se retrouver. OK. Batebele ba se retrouver pe mingi ba bengi pe to bonde li pe pona bakai bele. Je crois tant que tozo kota ozo ka comment tozo sur la toujours na batu eza ba émission o tozo sala tozo sauver ba ame belé à distance. Bon mutu so 8 ans ya ko ken église te mais Atika Capache Télévision mon niveau Mosakule Kuchuna Maman Cynthia ba message on Nzamba zolo ba ebele bazo retenir pezo sunga batu vraiment pour ba vivre na kimia na zu ba retour ebele vraiment nazo pambola Nzambe pona 61e anniversaire et indépendance. Est-ce que papa en tant qu'homme de Dieu indépendance on vraiment tout ça na indépendance Congo na katsa Congo indépendance c'est maloba mais ndenge tozo vivre toza vraiment en indépendance pour nyonso oya biso na Congo ezo dépendre kaka na ba pays ba paya Union européenne États-Unis na kati oke kuna Chine miso na bango nyonso wapi na Congo. Alors tant on a déjà mukonzi na kati ya Congo ça président yeba ki ba pays wana na tangi États-Unis France Belgique Grande-Bretagne Russie Chine Miss Nango Pezakaka na Congo. Donc, indépendance autozoa
bon ngande natalaka analyse ya mboka na biso tozwaki yango précocement soki totikaka babelge batonga mboka oyo tika na biso vérité so totika babelge batonga mboka oyo même ntina 1990 toza indépendance mbele tonga toza likolo baafrique du sud tonga toza likolo bapays ebele afrique awa Lumumba oui asengaki indépendance ezalaki mabe te masalaki yango rapidement na 1960 RDC ezalaki likolo ya Chine na 1960 RDC ezalaki likolo ya Afrique du Sud na 1960 ba sud africain bande kwa kozwa traitement awa na mama yemu mais lelo obiso tokomo longwa Congo to na Afrique du Sud pour to kende zwa traitement ozomona indépendance nini onga na osepela lelo oyo bandako ba belge batikela biso bandako oyo ba banda ba HLM banda tisiko ezali ba immeuble to zaleli o belge mtatonga oyo kongola sala wapi yango tozwaka indépendance moko précocement ozo comprendre yango mboni et komemela biso vraiment pasi ngana wo sepela le 30 juin ta on les a hypocrisie sur na sepeli ozo mona tokoki pe kotonga mboka na biso moko melo kola ba paya ba chepe miso awa kuna États-Unis kuna Union européenne ba Chine ba Russie miso na Congo kuna Rwanda pe kolobate surtout Rwanda yango petit miso na Congo moi tozo vraiment tozo développement ezati or toza na nyonso na mboko musala bino ba homme de Dieu za nini pona makambo tali mboka parce que mokonza pesa ki abonzaki mboko oyo na ba homme de Dieu musuto monaki wana ba homme de Dieu o mokonza pesa ki monopole po ba kamba biso ba tuka na ebité suivi vraiment makambo mboka bazana ngo lisuté bango si déjà ba koma na stabilité à vie bazana ba compte na ba banque vimba bazana bana basi na ba Afrique du Sud bana na mikili au moins déjà na Congo ce cas aux postes moko boya bien oko raisonner kaka famille na yo soka obosisi esili obosani peuple ya on a sambela ka nzambe pona mboka oyo nzambe azongisa amour na kati na biso ba congolais amen amour ezonga ko bandela ba konza mboka tina peuple suka mboka oyo za paradis terrestre non que France na kesani non que Belgique na kesani na ke bwaka ngunda pourquoi non que États-Unis na kesani obi ke na mboka na biso Congo ko bima na tongo bokuta pe na $35,000 si mboka mais oyo mutu aza na France pas ko sa $35,000 robeta ba 5 ans pas ko son pe na compte na mais biso na Congo ko bima bonza ba tcholo boko ozi 100,000 pe mboka moko béni no bwaka ngunda pourquoi pour les lenga miso mekena ngapi mais mboko ezana nyonso tu peux être béni ici na Congo ozo kende ba France on ozo comme le roi tourisme ba français ba ko pe ko yaka na mboko metala lelo mboka ndenge ezo kende tina te tikana loba nan pona Congo vraiment faut loba même natala procès ya Vital Kamerhe na lela makas moi état que nom de Dieu est-ce que biso na Congo toko vanda pena na ndako a préfabriqué ya mabaya na Kinsuka awa tozana Kayas tozana Zelu nyonso na matali mabanga ezali simezo bima na silu awa soki balobi batonga ata ne fils que appartement moko ya 2 chambres salon cuisine salle de bain bachango appartement moko peut-être kaka kutu tozi biloko libanda te awa kaka ezelo côté batonga ata 100,000 logements na ba malukukuna na ntsele ba place eza vide kuna batongi ba e ba déloger ba na ba ne ba sana Angola bache bango kuna bimisi ba buki batongi Angola sala bongo biloko wana pour la nini ko sala na Congo ti ozomona ke tozana ba ndoki penza ba diriger mboko yo donc ki ndokeza makasi semence je crois to lobela mamba semence papa Mobutu ndenga lobaka aprenga delige non il faut qu'on féliciter Mobutu ngai tout ça la partie impartialité il faut qu'on féliciter Mobutu père son âme ngai na féliciter Mobutu parce que mungala wana azaki vraiment na vision pour na Congo mais eloko yaki ko bebisa moi mukietangu na 1990 soka tikaki elingeza makamisusu parce que to moni ba Eva Mobutu barrage à ingezali tozo mona stade de pour l'instant nyonso après ko kende nyonso zaye donc depuis ka Mobutu
no nyonso mobutu atika oyo même bazodondwa nango na mboka oyo bapale du peuple wa mbongo ezokota eza mbongo ya mobutu mutatika oyo akoignore mobutu akozala mutu moko pe na Congo oyo bato oyo bakoignore mobutu il faut bazala animé n'est-ce pas sorcellerie na eso ya solo mobutu a fait beaucoup de choses tala mutu même phrase ou le bawana ezaka komona ke mutu aza déterminé si je peux signer le contrat avec le diable pour refaire l'unité du Congo c'est un peu ça alobaka mo pona ni po mona ikazaki na bolingo ya Congo malgré ba parti mususu oyaye toyebite o italien na Nzambe mais Mobutu a fait quelque chose dans ces pays oyo eza palpable tilelo ba o baza awati soyi ba ozana makanisa lokwa Mobutu batongela pe biso barrage inga na bango batongela pe biso ba stade batongela pe biso ba biloko Mobutu atika carton soso na 1997 $20 lelo carton soso koma combien imata ozana congélateur na ndako tiaka provision zanga ngo triple $70 de 1997 carton soso zaki $20 lelo 2021 carton soso koma $90 sac à l'eau soit 25 kilos eux zalaki $10 à l'époque en bout na 97 ansaki lelo koma $50 ozomona collier na Congo koma passe yango indépendance oyo oyo ba ko fetango bazana aveuglement. Merci moto Nzambe to ki ndevongo bien papa Ekuchu makambo ya sextap o ezo continuer babi bolumbu ya batu et comme liko eloko te na Kinshasa na ba congolais biso to ba bantu mais ozomona batu surtout na libanda ba ko kabola vidéo on dirait bazo kabola message biblique so batindeli biso ba verset na WhatsApp to ifasaka mais so ki batindi bolumbu ya ndeko songolo pakala moko mona partage. Est-ce que biso moko pe conscience na biso pe faut ala évoluer pour mboka pe kende liboso poto sunga pe ba konzervo bazali liboso na biso? Mais oui, conscience est vraiment très important. Totangi na classe na ba 4e primaire batangi si biso SM, l'éducation civique et morale. Ba ebisi biso la conscience est vraiment intérieure et qui nous apprend à faire le bien et éviter le mal. Donc conscience sur les alliés. Nana moneti biso ba congolais Satan a longo li conscience. To vivre comme le col des hommes animaux. Tout ce que l'on a c'est Michel bien ba rotalate. Voilà. Et Michel indica ba vie. Ba vie belé. Pour nani bazan esprit distraction makasi. Ya makasi. Distraction ya kosakanati. Au monde quand to boso ka to dérouter l'émission na eli a. To côté futilité. Na minute ya kotanga. Donc c'est un peu ça. Conscience il faut zonga na biso ba congolais. Contenu ba vidéo et ba sextape ozomona biloko wana pe ya ba vidéo wana eza déjà par rapport à message to nango lelo eza déjà transmission ba ya ba sémence quoi ozomona mwana mobali ondima muninga no coucher na yo lokola ba coucher na mwana mwasi il faut za la ndoki et puis mon frère son se répartir te vine ko beba libela vine ko beba libela je connais des gens batel genre ba PD azotangi sabatu na azotangi sabaleki azotonga ndaku ce sont des choses vaines au Bible n'aimez pas les choses de ce monde vous comprenez parce que les autres tali c'est si ko kendi pour changer nature en Zambie un grand péché ce que zo pema c'est le moment où se retrouver aux zongela Nzambe au senga bolimbis. Amen. Merci papa Ekuchu. To komisko na message na biso ezali sur la sémence oyeli biso ezali nini poto sur la naba Nzambe. Merci beaucoup maman Cynthia. Sémence d'abord is graine. Nathalie So balobi définition sémence is graine. Graine sur aux yango au bois qui na mabeli. Après quelques temps bimsa jeune plante, après plante c'est comme arbre. Alors sémence ezaka iloko moko très très important. O lelo o soko yebi sémence ezaka tinaote. On s'est désorienté. On s'est désorienté, soit tu vis baby à cause de la sémence. Mais yonanga to ba Nzambi. Yeba ke Nzambi acha ba sémence bien. O ke lelo yonanga soto koli to bimisa yango emona na miso batu. Mais lelo so rozo mona ba via ba tebele. Azaki mona mkiazaki na comportement musu. Tonga koli akomi na comportement musu. Ezo l'accès loko moko bo déjà ba tchaki katina ye. Ezo zela tonga kokola et se manifester. Par rapport à la parole de Dieu, tu retends dans Matthieu chapitre 13, verset 24. Nathan n'a combat Jésus-Christ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint
S'aima livré parmi les blés, il s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livré parut aussi. Le serviteur de la maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des ivrés? Bible lobby, ça est parabole. Jésus-Christ a péché sur lobby. Le royaume des cieux, ils ont la mutu asali bilana. Il faut que la Bible lobby et la nzambe eza munene me basali baza muki. Mais yonanga to za bilanga nzambe. Siko parabole au Bible lobby nini. Et lobby boy. Mutu asali bilanga naï. Loni nini a semence ya ivré. Non, a semence ya bleu. Donc akei atiki bilanga naï et pas ya ba serviteur. Bokenge la bilanga pona loni blé. Bilo lobi tangu kolo bilanga kei na butu ennemi ya mutuana ya kolo bilanga. Aye na bilanga ya mutuana ache ivré. Ye paloni ivré na place à blé. Bilo lobi tangu bilanga bandi ko bima blé et bimi ivré pesa nini et bimi. Ivré ezali semence o ennemi aya kocha na katsa bilanga. Na bilanga na eti aye kocha. Blé ezali semence o kolo bilanga achaka na katsa bilanga na ye. Or yonanga toza bana nzambe toza na semence à blé. O ezali semence ya Jésus Christ. Amen. Mais tangu tobota maka na ba famille toza pe na ba famille o ezapela na ba kindoki ezapela na ba famille ya ba loi ya ba makambo ebele. O ba mona ka déjà bétol ba venir à bato. To ba moni ke mwana mwasi o ya koza lobby mutu. C'est ya kapacha lobby. Tika to tia semence il y a impudicité, semence, il y a tétitesse, semence, il y a sorcellerie pour et déjouer à venir. Vous comprenez? C'est ça ce que la parole de Dieu nous dit. Ennemi a écouté ivre. Tant que basal ya bilanga ba monique ivre bimi na katsa bilanga blé, ba te ko recourir na mukolo bilanga. Ba bitala olona ki blé mais ivre ça nini e bimi. Ndekolo bilanga lobi na basal na ya bitala. Botika ivre wana. Tant que quoi kubuka bilanga toko longola ivre toko boka na mo na moto toko zoya malam c'est ça yonanga toza bilanga arbre zo symboliser vie na yonanga. Amen. Vous comprenez? Quand nous portons pas des fruits, c'est-à-dire il y a des semences aux ténèbres et tchakati na biso. OK. Ténèbres ko tcha semence na vie na yo bandoki sans que autour sans que au salé likam batalika ba moni ko kozala na venir moko meilleur ba yepe ba tielo ko moko mabe o ikoki ko sambuso na vie yango zo mo be bele bo sa kindumba impudicité à makasi azana semence impudicité mususu mu esprit moko ya gaspillage ba tia semence malade semence ya pauvreté semence ya chômage ya célibat ya koswana ya désordre et ça semence au ténèbres tchaka va vie na biso. Or Bible lobby tout est planté que mon père n'a pas planté sera déraciné. Alors le kola bilanga nzambe za munene nzambe biso basali na ye nzamba pesi biso mission ya ko déraciner ba semence nyonso oyo bandoki ba tchaka la kati via bana nzambe. OK. Wana bandoki ba ya ko tchaka ngo na volonté na bango. Siko papa mutoye ba ndenge nini ke ndenge nazo tambola boye semence déjà eza kati nanga et puis ndenge nini ya ko s'orienter pour na kolongola ba dégâts wana. Ko s'orienter d'abord, tu connais bon comportement, agissement, vie aux hommes ils ont déterminé seulement sur Bachakatinal. Actes des apôtres, chapitre 16, verset 16. Bible lobby, Actes des apôtres 16, 16. Fonatali Saban Nzambe. Bible lobby, comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python, qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à crier, à nous suivre, Paul et nous. Elle s'écriait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils nous annoncent la bonne nouvelle. Elle fit plusieurs jours, Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. La personne semence, Isaac n'a qu'à moi moi si qui toko lokola yo. Mais diable a tué esprit yanini ya serpent. Moi ça n'a commis au prophétiser. Namboka wana. Bato ba tchaki esprit serpent ba ki ba mettre bazaki pembe na yi. Tant azo prophétiser namboka wana bazo zoka moi ça nazo zoka mbongo.
au lieu de bénéficier d'un bon wana mais ba mettre au ba check espoir na ba on ba no bénéficier. Alors, nous comme ça on prophétiser pour Paul a lembi à lobby non. Attends la moi sur amoni non, makambo moi zolo ba c'est vrai, je suis un serviteur de Dieu, mais l'esprit aux akatine, je m'excuse, eza esprit à Python. Paul a béni moli moi a délivré. Moi ça commis délivré. Alors ba maître ba check moli moi nyoka na kati moi na moi sona ba eko kanga Paul. Pour la nuit, le esprit à serpent au biso to tchaki na mwana mwasi. Voilà. Ba ko kangaye. Donc ba sema so ba tchaka na ba famille, o commence la famille mbongo. Et lo comment ba tchaka na nzoto o sa la famille comme l'espoir servitude, ndenge mwana mwasi oyo aza une espoir servitude et pas ba mettre na. Donc on a un espoir servitude. Bible lobi na Ephésiens chapitre 6. Hein? Maître, plutôt serviteur, obéissez à vos maîtres, car cela est juste. Donc la femme a comme qui obéissante n'a pas faux maître naïe. Oh, yonanga véritable maître nabiso, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout ça la maître musulmane. Amen. Donc c'est maso ténèbres tchaka kat nabiso. Bible lobi na Genèse chapitre 1er verset 27. Dieu créa l'homme et la femme à son image. Et longolaka image na biso o nzamba cha ya malamu ya prospérité ya kimia ya lipamboli ya bénédiction. C'est pour cela Dieu m'a dit de prier pour ses enfants ba o bazana semence ya monde des ténèbres. Non ça la kan ndenge Paul asalaki. Abimisa molimo nini ya serpent. Amen. Bato bazolanda biso moto na nzambe numéro na ezali wana bobenga prophète azala vraiment disponible pour na bino papa bato biso bazali kobela bato biso bazolanda siko bazana ba problème ebele kili avant que de vers la fin ya émission na biso na lingi oyambisa bato Yesu et puis olendisa ba congolais nyonso oyo bazali lem susu délaissé bazali ko murmurer parce que ba bimboka pe ko kende liboso te ceux qui ba mama na batu bazali kati na mboka bazali ko murmurer pe bazali ko loba mabe contre ba konzi ya mboka et loko nini oyo ko koloba en tant que prophète et puis homme de Dieu oyo ko saisir bato nyonso bazali na diaspora nana Congo et puis 61 oyo ezalaka kate indépendance angolais mususu ezalaka ya mboka te biso tolingi ezala spirituel pona biso moko peso tolindimeli nzambe na ndenge na biso moko par bakonzi nzamba kotindela biso bato ya malamu o ba refaire épanouir mboka oyo malobeza ya yo na bato bazali kolanda yo et puis losambo poto clôturer. Merci beaucoup nzamba pambola bande konyonso pona opportunité maman cette sapesinga kwa lelo. Et là, on a dit que les Congolais d'abord pour Mboka na biso photo lingango d'abord. Amen. Bible lobby toute autorité vient de Dieu. Bo prier la président en exercice. Azana ba tak mingi, azana ba combat mingi. Bo prier la cahier parce que Bible lobby rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Amen. Azana moto nzamba permettre qui azana wana. Bo lo ba mabe pour na autorité c'est un péché devant Dieu. Pour nzamba ne mutata bisa bango. Amen. Bo linga mboka to soutenir mboka o na ba prière mboka oyo tout est possible avec Dieu. Amen. Nzambe aza nzambe oyo atika ka Kongoti par rapport à ba vie otozo vivre nango soki nzambe atchaka loboko na mboka na biso te mbele yengo za dega. Amen. Mais ngana ebi ke mboko lobi nango ko za les États-Unis d'Afrique. Amen. Mboko même avant ba biso o nzamba zo ka biso na ba 100 ans. Tout le monde a bonheur en beaucoup. Pour nous faire le loti. Vraiment. T'es sûr que faire le loti. Faut on nous yo pe na peso on 60 ans. Amen. OK. Donc mboko yo eza mboka ya nzambe. Amen. Pe nazaka na vision que to le kaka France, to le kaka Belgique, Congo, Afrique d'ici de télématique. Pe obeta ma rapide. Ya rapide. Na mona yango. Mais dirigeant pe ko me lo ko na nzambe patalisa na. Amen. Na se réservé na. Alors, c'est votre serviteur. Yom toza touché na message, toza na ba problème, nazo za disposé ko bon de la pona ndeko azana azangi mukana. Ndeko aza komi tungisa mana mwasi ya butu mobala butu. Ndeko azana ba problème, santé zo tungisa o makolo passe mu Congo. Maladie ya cycle estomac, benga to bon de la pona. Pendeko na no yamba Jésus Christ te.
opportunité yango o accepter Jésus le quoi mokonzi pe bikisi répéter simana biso Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Na tambusaki bomo na nganga moko. Na tambusaki bomo na nganga moko. Na zui repensité. Na zui elokoti. Na fungoli motema na nga. Na fungoli motema na nga. Na yambio le quoi mokonzi pe bikisi. Na yambio le quoi mokonzi pe mo. Limbisa masumu na nga. Limbisa masumu na nga. Sukola nga na makilo sopa na ngomba Golgotha. Sukola nga na makila na yo ya Golgotha. Koma kombo na nga na livre de vie. Koma kombo na nga na livre de vie. Libela na libela. Libela na libela. Na kombo Jésus-Christ. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Ok. Nzamba pambola bino. Amen. Moment o nyonso leki na émission na biso ya mo ya Sabatu Christ. Amen. Merci. Merci papa. Moi gentil na ba onyos balandi biso et puis il pas moli asuka. Adresse il y a église. Ok. Et puis ça va que bat monsieur so bazioté, ba insister na WhatsApp pour peut-être la monsieur ko za la paix, aux autres sambela, la monsieur za la chair, ba tout ba na zo benga moto na nzambe na zo zo été et puis so na ba o balandi biso le. Naza na problème en église, to déménager église. Naza sou na nzela maïti na ko na quartier Kamunganga. Na Prince. OK déjà. OK déjà donc yo ko za la mutuka. Na o préparer kaka ta moko yeka na mutuko sa ko ou bien tindi reporter bo sa la couverture ya y a place. Naza na Zosenga, soutien bana nzambe ya tol seulement. Pourtant to détoler, la tol mingi, réemploi de passe vraiment. Bana nzambe ba o ba ebi valeur et grandeur à Jésus. Côté sans nzambe nyongo. Tol moko ezaka $10. OK. Ou ko Lucas soutenir biso na 10 tol, 20 tol pour to remplacer ces gars monter église. Benga mosala nzambe. Vraiment nazara na pona bino. Amen. Bana nzambe église eza na commune na Ngalema na quartier Kamunganga avenue Diatela numéro 13 arrêt Kamunganga commune na Ngalema justement direction DGC. OK. Obima pompage kitaka na arrêt Kamunganga mona pancarte munene ya église pena photo ya Mosala Nzambe Ekuchu bomona okitika na avenue wana omona église wa mbi. OK. Merci en tout cas ba Nzambe nyoso balandi Mosala Nzambe Ekuchu numéro na eza wana aza disponible pona biso nyonso capage télévision tozala vraiment na effort ya koyana basala Nzambe tous ba ka ezebele biso mo petu bela to senga réconfort car pa Nzambe Mosala Nzambe aza disponible problème église boyebi déménagement ba o pe ba linga pesa 20 tol 10 tol na zapena mo ba image na goti lelo. OK, tout ça là, grâce à quoi illustrer yango. Bino nyonso mbocha maboko malamu ozopesa na itonga nzambe po jour ezali o rappeler nzambe papa kanisa ngata na tolo na pesa ka église. Papa kanisa ngata jour wana na tala émission mama kapash na contribuaka. Amen. Po so ke melango diamba, o ko melango champagne, o ko melango agene, o ko melango nyonso wana o rappeler nzambe na nini. Mais ce que pesa ngone pona itonga nzambe azala toujours fidèle. Il y a to bombisi 1 azong sa ka 100. Il y a to bombisi 2 azong sa ka 100. Biso to simbisa nzambe ba de. To koma ba 1000. To simbisa nzambe ya ba nzambe. Ndeti moi mama o ayaka kochana kitunga wana aleka ka église mobiba wana mama wana o. Oui bilo balanze makasi. Nga mona pasteur? Oui. Mama ayaka kocha wana nzambe alba bino yeso bocheba ba immeuble boche banini mais o wana kuna ate voilà Luc chapitre 21 Luc chapitre 21 o wana ate koleka bino pa pesi na motema ka o wana so bi Cynthia Kapashi semaine o nga mona bi na zui papa Ekuchu espace na nyonso afutaka nga moko na semaine pour na bana nga en tout cas ba nzamba bi mettez-moi à l'épreuve soko omona baningisa lola te ko funga pona ko pambula yo de génération en génération nga lipamboli na nga ezali. Donc, oh, bah, vraiment, donc, et outil alliance. Amen. Dans ça, moi, alliance, moi, ilaka. Ce qu'on pèse et qu'on pèse à Melayo. Taha maman, ça tient ma bonzaka na mbonga sika. Yembonga kala longola. Soit moi, comme na mbonga sika. Pèse donc, il y a une église. Alléluia. Donc, en tout cas, il faut pèse. Tu as dit, la dimension, oh, et vani na kati ya ko pèse, surtout, bah, homme de Dieu. Ce qui papa Ekuchu ke kosala ngo nyo sosali wana etali me yo yebiki ake na pesi nde nzambe so komo tala o papa la te ki veste blé papa mo cassette ko pesa te wana sumuki na yo pesa nzambe ba je mets une pierre pour l'église. Amen. Et nzambe a osala reconnaissant en tout cas mutamo kilité. Merci na ba onyo so balandi biso bye à la prochaine au revoir. Seigneur, tu me connais plus que moi-même. Saint-Esprit, tu connais ce que Dieu attend de moi. Je veux
Tu es toujours avec moi, même dans ma souffrance. Tu es toujours avec moi. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuit s'arrête. Quand tu fermes le ciel, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Quand tout devient noir, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Quand tu fermes le ciel, ne veut pas dire que tu l'abandonnes. Tes compassions ne sont pas épuisées. Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Maman, m'arrive à génie. Maman zala bopeto, moi na pe azala na bopeto na ye. Tout eza 2021, ba âge nyonso na marque ye, ba basket, ba sondage, les zéro aki. Kosala na lombangu boya, awa na marque nyonso ezali. Maman bomisa bana oya ngonde bokasi ya bana. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Alléluia Zambé. Alléluia. Alléluia Zambé. Alléluia. Moninga malamo Yesu. Basala nyoso pona nga Yesu. Babete yo pona nga Zambé mala. Sanzolama, oh Sanzolama, eloko nyonso esalema na liloba, bambisi na mai, banyama pe na zamba, kasi pona moto yaya na ngai, osalaki réunion na molimo mosantu, na Yesu Masiya, libanga na tsalo, bobo kila ngai, nelilingi na yo. Longo! Auré des eaux commerciales Kinshasa. Auré des eaux est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences
Oredeso dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée, avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredeso Commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredeso Commercial Kinshasa, au service de tous. Capage TV. Capage TV.